Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons. Je suis la servante de Dieu Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment et je recommande ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute l'honneur, la gloire, la grâce, la louange, la puissance, la majesté, l'adoration à toi l'unique et le véritable Dieu. Je te bénis, ô Dieu des cieux. Je te bénis, Dieu des cieux. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Béni soit Éternel, et mon âme te bénit Éternel, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tes bienfaits sont énormes dans nos vies. Béni soit, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu nous as dit de demander, en priant, en disant, notre Père qui est aux cieux, et moi je demande et je prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je demande, Papa, que ton règne vienne en ces moments, dans cette plateforme de YouTube, que ton règne vienne. Que tu viennes et que tu puisses dominer, Seigneur, ce soir, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises. Viens et règne et domine. Prends contrôle de toutes choses. Que ton règne soit établi en ces moments, ici, en ces lieux, sur cette plateforme, règne et domine. Prends contrôle de tout. Prends contrôle de tout, Seigneur. Parce que là où tu règnes, il y a la liberté. Il y a la liberté. Règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises. Que la liberté vienne dans nos vies aussi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans cette ligne de prière, je les détruis maintenant. Je les commande de tomber, de chanceler et de reculer. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute puissance de l'ennemi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ces moments. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, règne et domine. Prends contrôle de toutes choses. Dieu Saint-Esprit, prépare nos cœurs pour recevoir de la parole, car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe, Seigneur, à nos pieds et une lumière à nos sentiers, à nos chemins, dans nos maisons, dans nos affaires, dans tous nos sentiers, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Ta parole est une lumière qui nous guide, qui nous éclaire, qui chasse les ténèbres dans nos vies. Parce que c'est toi qui es la vraie lumière. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es la lumière qui était venue éclairer tout homme sur terre. Éclaire nos maisons, éclaire nos vies, éclaire nos sentiers, éclaire nos chemins. Éclaire aussi dans tous les domaines de nos vies. Nous recommandons ces moments dans tes mains. Dieu Saint-Esprit, utilise-moi. Parle-nous ce soir et prépare nos cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir, là où vous êtes chez vous. Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu Patricia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Notre thème de ce soir, c'est comment détruire l'esprit des retards. Comment détruire l'esprit des retards. Nous allons prendre dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9. 2 Pierre 3, versets 8 à 9, nous dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans
sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons prendre aussi sur Ézéchiel 12, verset 28. Ézéchiel 12, verset 28 nous dit ceci. C'est pourquoi, dit l'air, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que j'ai prononcée, la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Amen, 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 amen. Ici, l'Éternel nous dit qu'il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus les retards dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de retard. Notre thème, c'est comment détruire l'esprit des retards. Les retards, je vais expliquer c'est quoi les retards. Les retards, ce n'est pas être à la hauteur. Les retards, ce n'est pas être à la hauteur ou à temps. Retard simplement veut dire de ne pas être à la hauteur ou à temps. L'esprit des retards fait qu'on ne puisse pas atteindre notre standard ou notre objectif. L'esprit des retards fait qu'on ne puisse pas atteindre notre standard ou notre objectif. Nous avons deux types de retards. Deux types de retards. Écoute-moi bien. Suis-moi et suis-moi très bien. Nous avons deux types de retards. Premièrement, toi-même ou nous-mêmes. Numéro 1, c'est premièrement toi-même ou nous-mêmes. Deuxièmement, les diables. Des types de retards causés dans nos vies. Premièrement, c'est causé par nous-mêmes ou par toi-même. Deuxièmement, les diables qui viennent causer les retards dans nos vies. Je vais commencer à développer. Premièrement, c'est quoi? Quand je parle de nous-mêmes, quand on fait quoi? Nalobi, tozana deux types ya retard. Retard, nalobi, elingi koloba simplement, kozala na hauteur te, to na temps te. Et puis nalobi, esprit ya retard, et ça la kake, to zala na niveau ya likolo te. Pe esalaka ke tokokisa makambu oyo esengelaki tokokisa te na mokili. Makambo efalaki osala na mokili. Makambo nzamba tindaki yo. Alobi Patricia na tinjo na mokili. Okokende. Okobota bana papa boy mama boy. Okokola. Okotanga isika boy. Okosisa ba classe boy. Après okozwa musala esika boy. Na musala wana na kopambolo boy. Na musala wana na kopambola nango pe bato. Donc nzamba tracelaki yo déjà chemin. Mais retard et ça là que
okokisa chemin wana o nzamba kokisa a trasa ki pona yote o nzamba bongisa ki pona yote molimo a retard eyaka kokoze ke eyaka kosala ke to koma na niveau a likolo te premièrement pe lisusu eyaka kosala ke to kokisa te oyo esengela ki to kokisa to atteindre objectif na biso te molimo a retard esalaka ke to atteindre objectif na biso te molimo ya retard nalobi toza na deux types ya retard premièrement eza yo moko deuxièmement eza le diable yango nalobi na okende siko ko expliquer nous-mêmes quand on se précipite de faire des choses, la précipitation, manque de patience. La précipitation égale à manque de patience. Précipitation, tant que tu précipitaka. To sala makambu na lokoso, na lombango, na sala kaka. Po na sala ngo kaka sikoyo. Na pesa exemple. Nalingi kaka nakoma mosali ya nzambe. Olingo koma mosali ya nzambe yeka na mutu na yo. O consulter nzambe te. O tunite so esa volonté nzambe. Po otuni nzambe même pas ke na salela yo. Nengi na salelo me na salelo ndenge nini. Na domaine nini. Na ndenge nini. Comment? Otunite. Ostaika précipité. Nengi na bando salela nzambe. Mais pour nous bando salela nzambe premièrement. Il faut consulter nzambe. Deuxièmement. Il faut fanda. O apprendre, o tanga liloba. Molimo mosanto ateya yo, akoti so alie so liloba. Mais non, osa précipité, osa pressé, ya kosala makambo. Sans même ko consulter nango nzambe. Tango to précipitaka. Na pesa exemple ya Moïse. On n'aide pas Dieu. Oroki ko sunga nzambe te, po kanisaka yo leki nzambe na mayele. Si, c'est la parole qui dit Liloba nzambe ne mutesolo banabiso elanga ya nzambe za monene me basali baza mukie ba ouvrier baza mukie champ ya nzambe ezali vaste ezali champ moko très vaste mais peu d'ouvriers mais malgré ça il faut ça les selon la volonté de Dieu dans ta vie. Non, na lali na lamuki na ngina comme bishop, na lali na lamuki na ngina comme pasteur, to na lali na lamuki na ngina comme ministre. Mais avant comme ministre. Na lo ba on na ba ministre de Dieu écoute na solo ba ministre ya mokili na gouvernement moko. Na gouvernement par exemple na en Angleterre na gouvernement ya Angleterre. Na ngina comme ministre. Mais avant qu'on comme ministre, il faut na on atanga. Il faut na comme na niveau moko boy. Il faut na zala na niveau moko boy intellectuel. Non seulement niveau moko intellectuel, mais sinon il faut na présenter ba diplôme moko boye. Ba qualification moko boye. Tu vois? Il y a toujours un protocole. Donc là la tena la muki na lobby na kena gouvernement, il y a Angleterre na ngina koma ministre. To na kena gouvernement ya mboka nanga Congo na lingina koma député. Et on na lingina koma ministre ya finance, to ministre ya affaires étrangères. Non, ça fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Précipitation. Tozo salabakambu, toza ko se précipiter. On n'aide pas Dieu. Croyons que anasa la boinzamba o sepela. Non. Même eroko zalo salabakambu bien. Eza kenengina sa elanzambe si. Mais il faut zala n'appel premièrement. Unzambe emoko ya ko ebiso ke na lingi o salelanga na eloko boy. Non na lali na lamuki na lingi na saleloko boy. On n'aide pas Dieu. En croyant que naza mayele koleka nzambe. En croyant que ceux qui n'a salé le robot kaka forcément que c'est pelisa nzambe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'aide pas Dieu parce que tu n'es pas plus intelligent que Dieu ou tu ne connais pas plus que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu ou tu ne connais pas plus que Dieu. Précipitation. On a lobby. Tout ça, on a deux types y a retard. Bisomoko, premièrement, et ça bisomoko. Premièrement, ça bisomoko, toi-même ou nous-mêmes. Nemtoko ça kaba retard.
Au salaire makambu pressé, au salaire makambu zo précipité. Comme si ozo wele la na moto. Sans même qu'on consulte Nzambe. Donc na oya mi balé, na bi ko zoba décision sans consulter Dieu. Ozo ka ba décision sans qu'on consulter Dieu. Au salaire makambu zo ko se précipité, na pressé sans qu'on consulter Dieu. Ozo ba décision sans qu'on consulter Dieu. Par exemple, Nalingina voyager, Nalingina changer pays, Nalingina salaboy. Premièrement, otuni même pas Nzambe. Nzambe nangai. Tala liboso nanga, na posa mutema nanga, na che 5 pays. Oh, nazo lingana kende. Ko s'installer avec ma famille, par exemple. Mais na katia 5 pays wana. Qu'est-ce que tu as choisi pour moi? Si c'est pas le cas, enseigne-moi mon kana. La kisangai kana nangai. Pour peut-être na katia 5 pays on na poni. Ta volonté n'est pas là-dedans pour moi et pour ma petite famille. Peut-être na katia 5 pays on na poni. Volonté na yon Nzambe za wana na katite. Mais la kisanga nzela nini? Na katia 5 wana soki. Na katia 5 wana volonté no ezate na kene na moko na bango. Mais la kisanga esika ni na kende. Peut-être volonté Nzambe za ostika le sikoza. Etik otikala en Angleterre. Ou peut-être volonté Nzambe ezali otikala na Congo. To otikala je sais pas où ozali. Peut-être cause à la peine à katia volonté Nzambe. Mais yo na katia motema no zana posa oza décidé ozui posa wana okende. O changer pays na famille na yo. Mais est-ce que o consulter Nzambe? Nzambe peyo na zolingana kende. To 5 peyo na poni na kende. Ponelanga moko. Ou soki eza yango te papa lobi nini natikala awa to na kende sika mususu. To ponelinga na moko ya ba 5 onga na poni. On prend des décisions sans consulter Dieu. Tant qu'on a des décisions sans consulter Nzambe. Yo siko sali voyage wana. Aucun na pays oyo Nzamba bongisa ki po na yo te. Et sika épanouissement na yo, avancement na yo, destiné na yo, na ya bana na yo na obali na yo to ya famille na yo ezalaki. Ok kuno ke ko souffrir makambu oyo, Naomi a souffraki. Naomi balobi, tangu nzale yaki na Bethlehem, alzui mobali na ya zui yena bana bakei na Moab. Mais bakendaki na Moab. Est-ce que ba consulta ki Nzambe? Non. Mais Naomi tangu makambo lekelaki ma bekuna na Moab, akomaki kolela en disant que l'Éternel m'a fait pleurer. Mais l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a fait ceci. L'Éternel m'a fait cela. Chose que est-ce qu'à consulta ki Nzambe na yena mobali na bana avant ba kende ba déplacer ba kende na Moab. Elle n'avait pas consulté Dieu, ni elle, ni son mari, ni ses enfants. Bazwa ki kaka décision ba kei sans consulter Dieu. Et puis ekenda ki bango mabe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobali a koufi, bana ba koufi cause ni retard. Elle avait un mari, elle avait des enfants, Matikali sans enfants, sans mari. Ozo imaginer. Donc, tu as une décision sans qu'on consulte Nzambe. Aujourd'hui, une décision na ningina bala. Pourquoi? Pour bah te belé sont tenu bon bah raison bala. Mais deux fois tu peux rigoler là. Bah raison mutuna mutabala couple nyo c'est ça na raison nango. Couple ça na raison nango peut être totalement différent à l'autre. Donc bah couple nyo sont aux ndenge mon côté. Pourquoi? Pour même bah raison na biso tant utobala naka et kokanité. Mususu eza po na sepele na mwasi nanga makasi azaki kitoko moko. Mususu mobile nanga kitoko azaki tala ba pake. Mususu mobile yana za na mbongo Mususu mwasi yana famille ba na mbongo batikela héritage Mususu apo alobaka bien. Po asekaka bien, asekisaka nga toujours. Mususu pour moi si nanga lambaka bien. Mususu pour na mona ki azaki mobali moko azaki attentif nanga. Mususu mutuna ba raison. Misusu pe ezapo peut-être a balaka a divorcé to a kufela to a bota kaka sans même bala alobi te ponga pe na bana ye pas na bana na mona eke tozo yoka na bien côté makambo bana donc ezalaki bientôt en couple. Mususu apoye pa bota nga pe na bota donc fona zwaka mwasi ya bota to mobali ya bota.
pour à comprendre banananga pour nga pena comprendre banana mususu pour to leka na ba situation moko similaire similaire na ba mariage na biso antérieur yango wana toza ko se comprendre bien yazo comprendre nga pena comprendre ye mutu na raison na ye mingi to bala na kapona ba raison na biso mais to consulta kanzambe te peu ba consulta kanzambe et na kati ya peu ba consulta kanzambe même na ba mariage na bango monanaka avec le temps bo mona keza mariage moko solide stable pour eza bâti en Christ les rochers eza bâti sur les rochers qui est le Christ oyo liboso ba consulta qui est ayete boye kokoti na katikati ya makambo na bino tango makambo ese baby tu vois ils ont causé ma décision sans consulter Nzambé. Et puis après, on fait quoi? Après, on pleure. Après, on pleure. Dans le mariage, après, on pleure. Pour les décisions que j'avais eu pour voyager, d'aller quelque part, changer les pays, changer les travails, changer les côtés, changer mon entourage. Tu vois? Après, comme il collait là, donc on suit à Nzambé. Et l'oro mususu. Ezali o nalobi nazo continuer nalobi ya liboso naloba ki to se précipitaka la précipitation ya mibale nalobi prendre des décisions sans consulter Dieu ya misato wana ezali yo eza diable même pas yo moko mutu diable même pas po nalobi toza na deux types ya retard liboso ezalaka causé par nous-mêmes. Parce que c'est pas toujours Dieu qui prend les décisions dans nos vies. C'est pas toujours le diable qui prend les décisions dans nos vies. C'est pas toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie, ni la volonté des diables. Des fois, c'est toi-même. C'est nous-mêmes. Et na yamisa tunalobi le murmure. Le murmure n'a eu exemple na Exode 17 verset 1 à 16. Kuna tozolo bapona bana Israël. Les enfants d'Israël par exemple. Nazui, le murmure, tu murmures trop, tu te contentes de rien, tu remercies même pas ton Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la nourriture qu'il te donne chaque jour. Pour les habits qu'il te donne, pour la santé qu'il te donne, pour les souffles de vie que tu as, toi et ta famille, tes enfants et ta famille entière. Ozalakane sengote, yo se plaignaka kaka, yo murmuraka nyonso, contre bat o murmuraka, contre Nzambe o murmuraka. Enfin, o murmuraka tout moment, murmure. On appelle cet exemple, il y a bana Israël. Et bana ko salake, bana ya Israël, à cause ya murmure, ba bosani makambu, ba prodige oyo nzamba salaki na Israël pour na bango. A frappé, oyo nzamba salaki na Égypte, je m'excuse. Bana Israël, ba bosanaki, ba prodige oyo ba monaki ke nzamba salaki pour na bango na Égypte. Puis même kobima bango en Égypte, pour la première fois, ba mona maïmounene loko la mer Rouge divisée en deux. Parce que la Bible dit, Jova a soufflaki, souffle na narine na ye, na mer wana. Et mer Israël divisée en deux pour nabana Israël. Imagine-toi. Ba mona ki ba prodige. Mais tango ba katisi ba longo Égypte. Ba ke de l'autre côté. Ba bandi ko murmurer. Ba bosani que si c'est le même Dieu qui nous a fait sortir de là. De la sorte et de la manière qu'il avait fait. Il est le même Dieu, il pourvoira pour nous ici au désert. Après peu de temps toko tanakana. Mais non. Abosani ke lobi nzambe yana mutu tangu ya senga ki musala nzamba pesa ki musala.
Abosani ke tangu abande ko bondela nzambe pesanga libala, pesanga mwasi, pesanga mobali, nzamba yaki apesa kie, mobali apesi ye mwasi. Abosani après quelque temps kalobaki nzambe pesanga bana, nzamba pesa kie bana. Abosani après quelque temps kayaki koloba nzambe longolanga na mboko nazali, longolanga na Congo, memanga na France, memanga na Espagne, memanga na Portugal, memanga na Suisse, memanga na Italie, memanga na États-Unis, memanga je sais pas où ozali. Memanga na Chikapa, na Kananga, na Mbujimai, je sais pas où. Na Éthiopie, na Égypte, memanga. Et nzamba yokaye. Nzamba bimise na Congo. Ou abimise na pays azali. Amemi esika mususu. Ma komi nesika na komi kolela. Abosani ke le même Dieu ya sengaki. Bimisanga na Congo. Abimise na Congo. Amemi na France. Amemi na Angleterre. Amemi je sais pas où. Apesie musala wana, apesie diplôme wana, apesie libala wana, mwana wana sengaki, tobana wana sengaki. Abosani. 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 Abosani complètement. Que c'est les mêmes dieux. Si ko situation ya mususu ya sikeye na vie, na po ba situation ko, ba circonstance, ba problème. Et si la te. O bando continuer ka kozo ba problème, ko kanisate kozo ba problème po zanga mbongo. Non. Même soko komi na ba milliard, tout na ba millionnaire. Même si on a un milliard, on a un problème, il y a un niveau, il y a un milliard. Oh, yo moko tali ba milliard, on milliard et solutionné en côté. Et puis c'est une solution, tu vois. Moutarobo sana ke nzambe na lokoti ki na pauvreté totale. Abande ko lala na salon, babanda obenge Salomo. Abosani nzambe wana kaka mutabimise na salon. Apesiye jipa, apesiye ndaku, apesiye musala ya bien, même na gouvernement ou a commissaire musali na ye, a élevé yo comme son serviteur, ozala ki zéro na C, ozoko bégeye batu ba ya église, mais nzamba pambolu a commission likolo, muto wana bosani nzambe. Muto wana bosani nzambe. Muto wana bosani nzambe. Akomi komi mona. Abosani nzambe, akomi komi murmure. Ce qui situation mon cas mukie komelie abandi komimire. Est-ce que nzamba ngo pas alaka? Est-ce que nzamba ngo pe nzamba ngo pe? Est-ce que nzamba ngo pe mabosani ke nzamba alongola ka na potopoto komisiye mukonzi. Abosani ke nzamba alongola ke na celiba pesiye libala. Abosani ke nzamba alongola ke na Afrique, to na Congo, to na n'importe quel pays na nesika so mutozali amema ki esika olinga ki okende wana. Muto abosanaka akomi ko murmurer. Or murmure et ça la ke to sala nini? To baluka au rang. Aucun de libosote avancé. C'est pour cela bana Israël. Tant que kaka babandi ko murmurer, ba baby saki makamunions. Chemin il fallait qu'il basala dans une semaine. Basala qui on a 40 ans. Ils étaient en train de tourner seulement tout autour Yesika Monko. Ba mandaka ko tourner tout autour Yasinaï sans les savoir. Sans les savoir à cause ya quoi? Ya murmure. Murmure et ça la ka to avancé. Yangwane faut ko yeba kozala. Quand on a oyo nzamba pesio, même Paul a lobi na Bible les a écrit que contentez-vous de ce que vous avez. Topé nzambe merci en toute circonstance. Topé nzambe merci na ba circonstance nyonso. Tant ba bignon ezalina oya malamu no ya mabe. Pe nzambe merci. Ce qui le simbité lobby ko marché. Ce qui le marché te lobby ata bakanga ki porte en fungololo fenêtre. Ata bakanga ki porte na fenêtre ako timbola libulu po yo leka. Ako tracele au chemin ata na ebale po leka kaka. To yeba ko zalaka reconnaissante, to reconnaissant. Tangu nzamba pesi yo bomoy. Osenga ki musala, ozu musala te, mais ozana souffle de vie. Ozana souffle de vie. So ozana souffle de vie. Lelo na koti si curriculum awe simbite. To na koti sa kipe babo yelinga. To na koti si balobi toza déjà full, toza déjà plein. Mais le kola nzamba pesinga bomoy. Na pesi nzambe merci. Et lobi na koluka lisusu na koluka lisusu na koluka lisusu ti nzamba kosunga kaka na kozwa musala wana. To nzamba kosunga kaka na kozwa visa wana. Na ko avancer, na ko progresser, na ko voyager. Ozo comprendre. Murmure. À cause ya temps makamba kolobeze belé, surtout sur murmure. Bana nzambe bazo murmure, bata mokili bazo murmure, église ezo murmure, pasteur azo murmure, banzimi bazo murmure. On murmure trop.
Et Dieu n'aime pas le murmure. Nzamba lingaka murmure te. Tanga Exode 17, verset 1 à 16. Pe tanga Exode, mobimba kaka Exode. Murmure et salaki ke ban Israël ba baluka. 40 ans. Ba avancé te. Murmure pe salaki o avancé te. Olela lela kaka. Menzamba pe sako bomo ino. Olela lela kaka. Menzamba pe sako de la nourriture. Ape siyo esika ucha kutu mutu olala. Biso tozana ba poto awa. En Angleterre, on a mon akaba anglais na balabala. Anglais. Ezambo kanaye. Malala kana balabala. Ngana leki na nini. Ngana ye ko ya naza étrangère na mboka na ye. Menaza na ndako. Menaza na ndako iskana lalaka. Me ye mwana mboka za na balabala. Omona nzambe makambo salela kayo. Azo salelo ebele. O ezali ya kopese lango nzambe merci. O ezali ya kopese lango nzambe merci na place to fanda kato murmurer. Ah nzambe za wapi. Po anini compte na ngeza ka 00. Ah po ani bobe me moliaka mikolo nyonso malgré za na compte 00 n'est-ce pas? Ah po na nini ngaka ya ngai bana na makambo eza boy. Me bana no ba sakutu bien koleka bana ya voisin. Bango balataka, bango baliaka, bango bakendaka classe. Bazara nesika ocha mutu donc makambo lobeze belé. Murmure nzamba lingaka ngote. Oebi tango za na murmure. Donc ngolo bakoza contente, to contente te na makambo nzamba osalelo. Obo sana facilement. Oebi kopesa nzambe merci te. Toza na pesi ba exemple na pesi liboso. Na pesi pe sous exemple ya bana Israël 40 ans. Na ye kopesa sous exemple ya ba di lépré. Ba di lépré. Bango 10 bayaki. Rabi bikisa biso. Yesu abikisi bango. Abi bokende. Bokende pa ba sacrificateur. Ba osala bino bo bonde bo boleksa boy. Et puis bokende kuna aisa moma konfu basa. Ba KIP. Mais na kokende na nzela babiki. Na ebite so kutu ba komaka ti et pas ba sacrificateur. Na ebite so ba komaka ti et pas ba sacrificateur, mais après moko kaka zongela Yesu. Moko kaka zongela Yesu ay koloba na Yesu. Na eko peso merci. Ay ko remercier nzambe. Aya kenda kitazo murmurer. Siko ope nzamba ngo Yesu ngo abiki singati. Siko ope na biki me na fanda soki 10 ans na leprango. Na siko na tanga na ngate, naza na musala te, naza na ndaku te, naza na eloko te, vi na ngango esuka ka boye. Abandene na ko murmurer te. Ba wana bazonga kite po ba mona ki ngota mususu insuffisant. Ba bitobiki me na biki me, na ye na poto me, na sana mukanda te. Na ye na poto me, makambo ekendenga bien te. Na bali me, na obota te. Na boti me, ba na ngope bizaleli mabe. Na zui entreprise wana, ba faire wana, mbongo wana na lingaki me, business ango ekende nango bien te. Ba me, kaka ba me. Non. Oh wana obaki te. Oh déjà nzamba sali po na ngeze belé. Nazonga na kendo pesa nzambe merci. Moko ba lépreux. Ya zongaki. Apesi nzambe merci. Même Yesu atuna kiye. Où sont les autres? Même nzamba lingaka to remercier. Toza la reconnaissant, pe to pese merci. Mutu o ayeba ka kopesa merci te. Aza mutu oyo. Azali aza reconnaissant te. Pe aza orgueilleux. Mutu ayeba ka kopesa merci te. Aza mutu o azali reconnaissant te, azali pe aza mutu aza orgueilleux. Po azo kanisa ke azu yango pour acquise. Azu yango pour acquise. To azo mérita yango ko. Yango na yeba kopesa oyeba kopesa merci te. Yo mutu oyeba kopesa merci te. Yeba yango ozali orgueilleux ou orgueilleuse. Pe oza reconnaissante. Ozo kanisa biloko bapesi yo. To nzamba salelo to bato basaleli yo. Eza pozo méritango. Eza pour acquise. Non, eza pour acquise te. Eza par la grâce de Dieu. Par la grâce. Donc baldu le pré bazwa kiango pour acquise. Mais c'était par la grâce de Dieu. Pour peut-être bachaki ba mais nabiki mais nzamba lingaka te tolo babongo nabiki me ebimi murmure pa nzambe nabiki nzambe merci nabiki lelo biki singa ne loko lobi oko pouvoir pour nanga ne loko ata soki lobe simbite tala Meshak Shadrach Abednego ba isa ki roi loko moko
Balobi roi tokofuka mela yote. Nzambe na biso akobikisa biso. Même soki nzambe na biso abikisi biso te. Tokofuka mela yo pe kaka te. Oyoki. Balobi to yebi ke nzamba kobikisa biso. Mais même soki nzamba permettre ke moto wana ezikisa biso. Biso tokofuka melo kaka te. Posa sur na nzambe na yo. Kasale linga lelo oyo lelo eloko lobe kosalanga plus que ça. Mususu ezali volonté, ta volonté. Olingaka volonté na yo. Oyoka même pas volonté ya nzambe. Olinga kutu ba loba note, yo ba ko loba no eloko te. Yo ba ko loba no eloko te, yo yebi tout. Yo ba ko reprocher yo te, yo yebi tout. Yo yebi même koleka nzambe. Po même nzamba oyebi so na poni yo salelanga. Tu résistes. Na poni yo. Tu résistes. Na bengi yo. Tu continues à résister. Olingi ka kosala ce qui est ta volonté. Yo ba ko peso conseil te, yo ba ko loba note, oyo kaka batute, oyo kaka penzambe te. Oyo kaka penzambe te. Dieu t'appelle à son service. Tu résistes. Tu refuses vraiment. Oyebi pe bien que c'est comme ça, c'est vrai. Dieu t'a parlé toi-même à travers des songes, des messages, des visions nocturnes, à travers des gens, ces prophètes aussi. Mais tu continues à résister. Tu continues à résister. Tu résistes et tu refuses complètement. Parce que tu fais seulement faire ce qui est ta volonté. Et puis, aux autres, retard na vie. Après, aux autres, lela, aux autres, nzamba zalaka, nga kuna bando sa la nzambe banda kala. Yo kuto zalaki mwana muke, nga na bando sa la nzambe banda kala na mona nga pelo malonga te. Mais est-ce que cheke vi na yo bien? Est-ce que tali sima bien ozongi mutu? Makambu combien nzamba ebisa osala osala te? Ozo continuer ka kosala bando botama osala kako eza volonté na yo na mokili. C'est comme si o mikela, o mitinda na mokili. C'est que Dieu te dit de faire. Tu refuses de faire ça complètement. Tu résistes. Tu refuses. N'a un exemple, il y a Jonas. Nzamba ebise ya kende na Ninive. Ye alobita o kende na Tarsis. Ako kende na Tarsis. Asuka ki wapi? Na libumambisi. Na libumambisi kuna balobi Jonas abeleli Nzambe. Nzamba yoki okele mawa. A commandé mbisa sans aye atindi yake osala musale falaka sala na Ninive. Tu résistes. Tu as un exemple, il y a Saoul. Jonas, c'est ça quand on a livre à Jonas, c'est ça quand on a 4 chapitres. Ce qu'on a Saoul, on a un Samuel, pour Saoul, roi Saoul, 1 Samuel 15 verset 1 à 35 et so tangikuna. Nzamba linga ki abomaba Malek, atindi Saoul, à peine à koma ki roi, mais déjà bo konzese mata ki eti na mutu. À peine Nzamba tombolio comme son serviteur. Lokumu bakomi koloba pasteur na biso, bishop, apôtre na biso. Baba, comme au mona tom soupe ma pambole komi koya. Et Matthieu déjà na mutu. Obosani oyo Nzamba tinda kiyo tangwa sala kiyo appela ebisa kiyo ni. Aibisa kiyo na bengi yo comme mon serviteur. Oko salelanga boye. Mais oyo nyonso Nzamba pesa kiyo. Aibisa kiyo tangu na ko elever yo ko salelanga boye. Osalango? Non. Tangu na kopeso libalo kosala boye osalango non. Tangu na kopeso diplôme wana okosala ozwi musala wana, okomi ministre, okomi gouverneur, okomi président, okomi archibishop, okomi apôtre. Okosala bosala boye. Est-ce kosalango non. Obosani Nzambe. Olingika kosala ce qui est ta volonté. Oboyi kosala même volonté Nzambe. Tozana histoire ya Saoul ndenge na lobi. Saoul ba ebisa ki aboma ba Malek. Mais Saoul asalaki yango te. Abomi atiki biloko mususu ifale patika. Atiki roi, atiki mwasi roi, atiki pena ba bibwele mususu ba brebi mususu o ifale ki patika. Atiki biloko mususu. Et sepelisa ki Nzambe te. Apena utai ko banda kutu bokonzi. Nzamba rejeta ki est depuis na début. Ya ki royauté na ye. Nzamba rejeta ki est complètement. Kobo sanangote. Chaque fois, yo oboya kakosala ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Ope oyebi makamu Nzamba yebisa oke tangu nako komiso boye, tangu nako peso boye, tangu nako salelo boye, tangu nako lekisone sika boye. Oko salela nga boye, okokisa ngote. Yo zo sala kako eza volonté na yo. Nzamba yebisa ki o bien ke
na kopesa mbongo wana na kopesa ke zapo oye na nzela na yo na aider bato ebele na monde na aider ba orphelin ba orpheline ba veuve ba enfant abandonné ba famille o bazana ba problème na ba inquiétude na ba souci na aider na monde pe mbongo wana aider na kati na programme na ngai pour na corps du Christ pour na royaume de Dieu na sena moy yo koma na ba millions koma ya yo et koma ya yo nzamba élevé yo ba millions a élevé comme musali na ye a élevé comme ozu musala mo na gouvernement ozu musala mo boye to business mo boye zo travailler zo fonctionner bien o komi mutu munene na mokili mais ozu mbongo wane komi ya yo ozo aider na yo mais non ndenge nzamba lobaki na yo na aidaka ba orphelin na aidaka pe ba veuve na zaka na association boete mais est-ce que c'est ce que vraiment Dieu t'avait dit de faire? Tu fais ça en moitié. Qu'on ça la moitié, c'est la désobéissance. Qu'on ça la en moitié, et ça désobéissance. Et chaque fois, l'inga ko ça c'est que ta volonté yé bango. Nzamba rejeta kayo. Nzamba ça rejeta yo. Comme individu normal, comme son serviteur ou sa servante. Nzamba ça rejeta yo. Comme une nation, un pays. Comme un peuple. Chaque fois, ça la tobozo ça la volonté nabino. Comme une famille, nzamba rejeta bino, nzamba rejeta yo. Tu es très occupé. Tu es très occupé. Et même capé retard. Faire ta volonté dans ta vie, seulement ta volonté, yanzambete. Et même le grand retard na vie. Makambebele fala ke kokisama na vie no kokisamate. Posa déjà rejeté. Saoul asuka ki wapi. Bokondi wane suka ika wane. Bana na ye, lignée na ye ata mutu moko te atika ki suko koma roi. C'était David, n'aime ta remplacer qui est. C'était David, n'aime ta remplacer qui Saoul. Ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être Jonathan de Moutefala qui a remplacé Saoul. Mais Jonathan Koufa qui pena papa né le même jour. Tu vois. Tu es très occupé. Nzambazo benga yo salela ye. Yo zan attente. Il faut na ke musala. Eh, ba faire ezo songa tant mingi. Ozatan na tant mukiete pope sanzambwana o ya simbi. Hein? Tu veux pas de les servir. Tu ne veux pas servir à Dieu. Tu n'as pas le temps pour les dieux qui t'a donné le souffle de vie. Tu n'as pas le temps pour les dieux là qui a ta vie dans ses mains. Ozan attente pour nous servir Nzambe. Ozan attente au kende même église. Kak église yo bando kende kolelela Nzambe. Pesanga musala na comme apôtre. Pesanga musala na comme ministre. Pesanga musala o comme pasteur, o comme élevé, o comme apôtre, o comme ministre wana. O comme grand homme d'affaires ou une femme d'affaires. O comme oyo ulinga ko koma. Na kati ya bonzambe to na ba étude na yo. Na kati bonzambe je dis je me réfère na comme un serviteur de Dieu bande ko lela nzambe tombolanga nzambe pesanga nzambe sala bo nzamba tombolio mais au chenaka lisusu te comme avant au prière lisusu te comme avant tu n'as plus le temps pour ces dieux là ozaki liboso ko luka intimité na nzambe pour élever yo nzamba pesi yo élévation wana mais au chenaka lisusu te au prière lisusu te ndeti avant ozala lisusu kutu na temps ya kotanga bible te olobi non na mémoriser déjà bible na mémoriser déjà Bible. Tant autant la Bible ezala souste, tant ko Genèse ezala souste, tant ko kende ko lukelunga nzambe na ba retraite ozala na intimité na nzambe yo moko personnellement. Ezala kali souste. Nyonso changea. Tu es très occupé. Nzamba bengi yo. Mais ozala sous n'attend même pas pour l'église na ye. Ozala attend sous ce kotanga même pas liloba. Ozala attend eloko mokote. Tu ne dis que pas tes enfants. Posa na tante. Famille no ki pa bango sousoute. Ta ezate. Mais bana na yo. Oza ko éduquer bango te ndenge sengeli. Oza na tante, oza très occupé. Na ba faire na yo, na ba étude na yo, na makambu na yo. Très occupé. Or nzamba benga ki otan mususu apesi yo banana po o éduquer bango comme papa to comme maman. O éduquer bango ba kola bien, ba tanga ba classe ba koma bato malonga. Ba koma ba sali na ye. Bien éduqué. Comme Daniel. Na ba méchant ba Shadrach na Abednego ba salela ki nzambe. Mais bazaki ko travaille pe na gouvernement. Comme Joseph. Fallait qu'il peut-être trop éduqué. Mbana na yo. Ba comme lobi ba Joseph. Ba comme lobi ba Daniel. Ba comme lobi ba méchant ba Shadrach ba Abednego. Mais yo zana tante. Éducation ba nezo ko bazbana bazokola ya kotengama. Ba koli ba komi lokola ba vagabond. Sans éducation. Au pesi retard na vie ya bana na yo. Et si kanzamba bande ko zela bango bazala, ba ozala ngote. Pour bagage sorry, pour bagage intellectuel, basa nangote.
pour bagage intellectuel baza nangote ndenge sengeli. Tu comprends? Toke lisusu na côté nini? Toke na tu commets les péchés et tu ne te répands pas devant Dieu. Yo osala kamasumu et puis oyebaka kosenga pardon te. Yo osala kamasumu olobinde ba anglais balobaka I don't care. I don't care. Je m'en fous. Tu t'en fous. Osala batumabe, tu t'en fous. Osali péché devant Nzambe, tu pêches devant les hommes, devant Dieu, tu t'en fous. Oyeba kosenga Nzambe pardon te. Wana pe kozaka retard. Les péchés et kozaka grand retard na vie. Tuna Adam na Eve. Tuna Adam na Eve. Likolo ya péché au bango basala. Tala lelo mokili ndenge eza. Maladie chaque jour eza ko se multiplier. Ba problème, calamité eza ko se multiplier. Chaque jour na monde mabe ezo se multiplier. Ezo changer kaka ba forme. Ezo changer kaka ba forme. Na kesiko na deuxième partie. Pour na cause y attend. Tozui les diables. Deuxième partie pour na baki tozana deux types. Tozana deux types. Il y a retard. Il y a liboso na lobaki nous-mêmes ou toi-même. Il y a mi balé na lobi les diables. Les diables connaissent que Dieu n'aime pas les retards. Dieu n'aime pas les retards. Les diables les connaissent. Nzamba linga retardé. Dieu n'aime pas les retards. Il n'aime pas perdre le temps. Le temps est précieux pour Dieu. Nzamba linga ka retardé. Temps est apprécié pour Nzambe. Tanga na jeunesse. Nenga kelaki mokili na ye. 1, 2, 3, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, ti, na sixième jour, septième jour à Zunin, du repos. Nzamba linga makamba perdre tenté. Yango wana David alobi na Psaume 90 verset 10, apprends-nous à compter nos jours. Ah non. Eza apprends-nous à compter nos jours. David alobi eza na Psaume 90 verset 10. Apprends-nous à compter les jours. David alobi en Psaume. Alobi na Nzambe apprendre ngai na yeba ko compter ba jour na ngai. Apprends-nous à bien à compter nos jours, à bien compter nos jours. Je pense que c'est dans Psaume 89 comme ça. Nzamba aide biso na koyeba ko compter ba jour. Nzamba lingaka ko perdre temps et les diables ye biango. Lokola ya ye biango. Yesu ko akosala nini ako causer ba retard na vie na yo po yo perdre temps. Po yo perdre temps. Ye bango ke nzamba perdre ka temps te. Tango yo zo perdre temps. Nzamba kozwa mutu mususu. Tango Saoul abandaki ko perdre temps. Nzamba zwaki David déjà banda bumwana. Sans que Saoul ayeba. Et Nzamba abandaki déjà ko préparer David. Depuis na forêt ici kabandaki ko kende na ba brebis ya papa nae. Abandaki déjà ko faire apprendre makambo. Yango wana tango akutana ki liboso Goliath. Alobaki le même Dieu oyo apesa kinga makasa ko bunda na ours, na lion. C'est le même Dieu akopesa ngape makasa ko bunda na Goliath. Nzamba bande déjà ko préparer David. Yo tango yo zo perdre temps. Nzamba o perdre temps te. Po perdre alingaka ko perdre temps ta mukete. A otika yo so mutu mususu. Ndenga sala kiango na Saoul na David. Tango Saoul abande ko perdre temps. Alinga faire perdre Nzamba temps. Directement Nzamba rejeter Azui David. Dieu fonctionne comme ça. Dieu fonctionne comme ça. Les diables utilisent toutes ces circonstances pour nous mettre en retard. Diable a koki kozo ba makambo nyoso na tangi liboso wana de 1 à 6 on a tangi. Diable a so kango po nini po causer biso retard. Po causer biso ba retard. Na lobi on a komi ko tanga partie ya diable. Oya liboso ezali yo moko mutu. Oyo siko esa partie diable salaka. Biloko na pe liboso na tangi. O yo moko mutu zo mi kozele. Nzambe et diable a koki pe kozwango aza ko utiliser ngo contre yo. Pour memelo ba retard tant yo zo ba décision na yo sans consulter Nzambe diable a osepela azolo ba continuer ko sala bongo azolo ba Patricia ozo ka ba décision sans consulter Nzambe yo ko ba kaka bongo continuer ba notinde loka ba tumoka mabe ba pesa ko ba conseil pe mabe ba conseil na mabe zo continuer ka ko tinda yo kenda kaka musika ya volonté ya Nzambe yo wana ozo zo nini ba retard mais Nzambe yeba ko Nzambe zo retard te pona yo non Nzambe zo retard te pona yo.
alobaki na Eli tango Eli azo se lamenta kanisa zaki yemoko nzamba ebisete il y a encore je pense à ça qu'il y a encore 7000 prophètes donc ebise koza yo morote ceux qui le lon na yote Eli non zo mususu bazali 7000 encore tu vois nzamba perdre katante alinga pe ko perdre tante na côté ya diable na lobi ke diable ko ko biloko na nyoso na tangi liboso a utiliser ngo ba circonstance wana a ko utiliser ngo ba circonstance wana pona ko mettre yo ko tia vie na yo en retard et na lobi lisusu il peut causer les retards dans ta vie parce que tu as une mission de Dieu et il peut utiliser quelque chose qui est en toi pour te causer des retards. Le diable, il peut causer les retards dans ta vie parce que tu as une mission de Dieu et il peut utiliser quelque chose qui est en toi pour te causer des retards. Ah, on a vu exemple. Quelque chose qui est en toi. Oh, qui peut causer au retard. Diable, qui ya ko causer ayebi koza na mission moko spéciale. Po ayebi kenzamba tindi mutu pamba te. Même ba ange balobi. Soro tangi somme 8 balobi mutu aza nani. Mutu aza nani. Sorry. Mutu aza nani po kanisa ye. Mutu aza nani po Yesu atika trone na ye. Akita ana sena moya kufela mutu, akufela Patricia, akufela monde. Akufela yo. Akufela nga. Mutu aza nani? Mutu aza nani? Diable ayebi koza na mission moko spéciale. Oza na mission ya Nzambe na vie na yo. Yango akosala to akoze yo retard na vie po kokisa ngo te. Po ozala na se ya standard o Nzamba banda kozela yo. Po okokisa ba objectif na yo te na vie na yo. Na vie na yo. Ba objectif ya Nzambe kokisa mate na vie na yo. Volonté Nzambe kokisa mate na vie na yo. On a lobby. Il peut causer les retards. Po ayebi koza na mission moko. Poza na loko ya Nzambe kati na yo. Alors ki koze loko moko eza kati na yo. Po utiliser ngo contre yo. Par exemple, caractère na yo. Caractère ni ozalaka nango. Omonika kozala nango na kati na yo, caractère na yo. Ton âme là. Yango nde diable oki kozwa utiliser. Na pesa exemple à Moïse. Na pesa exemple à Moïse. La colère. La colère. Moïse. La colère. La colère. Moïse azwa kikanda. On a pesa exemple ya tangu Nzamba ebisaki Moïse. Abeta nzete likolo ya rocher. Moïse à cause ya colère soko tangiango na ezana na Exode 17 verset 1 à 16 kanda wana likolo ya murmure ya bana Israël. Moïse a kokaki lisusu te. Nzamba ebisaki même pas à frapper libanga. Nzamba ebisaki aloba. Likolo ya libanga pe eko jair, eko bimisamai. Yena kanda abeti une fois, beti deux fois. C'est ce que Moïse avait fait. C'est ce que Moïse avait fait. Na kanda wana abeti. Or la colère fait qu'on perd les contrôles et qu'on tombe aux provocations. La colère est ça la kake, to perdre contrôle, to quoi y a la provocation, il y a diable, il y a bateau, il y a entourage, il y a société, na musala, pasteur tom suna banzimi, banzimi na pasteur, congrégation, na ba gouvernement, de pays en pays, nation en nation, y a ngo ba guerre ezalaka non, parce que moko ko perdre contrôle à cause ya colère. Et malama ko guerre et continue mokile. Colère et ça la kakeke to perdre contrôle. Caractère na yo. Caractère na yo. Diable a qui ko utiliser caractère na yo. Et loko za la na caractère na yo. Ngana lobi awa kanda la colère. Et cause l'appelle la colère te. Et cause appelle kanda te. Cause appelle le koso. Ozaka lo koso. Mususu pe cause la. Ozaka biloba loba. Tu parles trop. Même là où il faut pas parler, toi tu parles. Là où il ne faut pas mettre un mot, toi tu mets un mot. Il y a des choses que tu écoutes, tu regardes, tu t'étais.
Mais yo, soko yoki, omoni, il faut loba. Et cause à la, ozala kabiloba loba koka mon côté, manque ya maîtrise de soi, manque ya patience, ezakati na yo, conduite na yo, comportement na yo, caractère na yo. Donc babilo ko eze belé o cause na kati ya caractère na yo, e cause na kati na yo, o diable oki ko soit ka eloko wana. Loko loba mingi, azuka maloba na yo, akomi ko utiliser ngo. Kombo ne komi na minoka bato nyonso, a cause ya yo lobaka okota kana makambo nyonso. Il y a des choses il faut pas okota okotikaka. Il y a bato mususu ba famille mususu nzamba tindi yo pété. O consulter pe nzambe ta mvoko tango kotikaka. Après kombo ne komi na minoko bato nyonso na mokili mobimba. Aloba kiboy, aleka kiboy, asala kiboy. Yo moko après tu te demandes, ngana sala kiboy te, ngana loba kiboy te, ngana lexa kiboy te, bango ba otonga kana kombo nanga. Biloba loba. Diable a ko utiliser ngo et peut causer nini retard na vie na. Peut-être lobika na mutu likambo mo boy, mutu alingaka pambola yo. Atali balbi mama mwana mwasi wana azaka beauté ya elongite soka fungoli munoko akateli yo lingala makambo mwana mwasi ana lobaki nanga na ko tienne entreprise nanga te okepe sango peut-être na nzela ya mutu wana lungako okutana na libala peut-être lungako zo voyage peut-être lungako zo promotion peut-être lungako zo diplôme mais à cause ya olobaka mingo katela kabatu mangala, tu parles n'importe comment, n'importe quand. Tu dis n'importe quoi dans ta bouche. Il faut faire attention avec la fille là, avec cet homme là. Dans ton entreprise. Kozoye te entreprise na yo. Kopese na mona na moi cité na mona mbalite. Famille wana boko tate baloba kama beba finga kabato. Batonga kabato. Tu vois? Likolo ya maloba oki ko rater bénédiction moko munene nzamba bongisa ki pona yo e kozelo nini retard peut-être ko rattrapa ngo pe jamais na vie na yo à cause ya bla 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 na lobi lisusu na lobi diable oki ko utiliser caractère na ndenge ya Nathan Moïse à cause ya colère abeta ki libanga nzamba sepela ki nangote a désobéissaki Moïse na souka à cause ya murmure ya bana Israël na bakanda babanda opesa ye pam à cause nango akota ki kanate et tokei sikoyo le péché diable a utilisé masumu a cause asunga kayo o kometaka ba péché o sala ka ba péché il connaît que Dieu n'aime pas les péchés diable a ebi ke nzamba linga ka masumu te akobanda ko sala ke yo commettre ka ba péché wana de façon que à cause de ba retard na vie à cause de ba retard na vie ozo ba retard aucun des cas d'échec en échec diable aibi ke nzambe alinga ka péché te ce qui ozui na psaume 5 na verset 4 psaume 5 verset 4 et lobi na biso l'Éternel non, na Somme 4 et Somme 5 verset non, ezaka na français ezaka na Psaume 5 na Psaume 5 elobi na biso car tu n'es point et tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'a pas sa demeure auprès de toi. Alobi, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'a pas sa demeure près de toi. Auprès de toi. Nzamba zoka plaisir te na masumu. Pe balobi, méchant, azana esika te na pembeni ya Nzambe. Kobosa nangote. Kobosa nangote. Nzamba zoka plaisir te na mabe. Méchant, azape na place te auprès de Dieu. Et diable, tango diable azako tinda yo sala kama be wana. Obo ba vie ya bato. Obebisa ba vie ya bato. O commettre ba immoralité. Ya ba ndenge nyonso sexuel yo. Mental yo.
azotinda yo osalara makambo ekomama na Galate 5 kuna verset 19 20 na 21 wana. Ivrognerie, idolâtrie, hechisserie, querelle, mensonge, impudicité, excès de table, toutes ces choses-là. Tant azotindo salango, ezo memelo retard na vie. Ezo memelo retard na vie. Et diable a utilisé capé maladie pour a memela biso ba retard na vie. Or maladie et outaka na nzela péché. Parce que péché me makani ni malédiction. Malédiction me makani ni malédiction me maka malade, la maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. Et puis le gokokenena physique. Pour mort spirituelle, ils a suivi toujours la mort physique. La malédiction amène dans nos vies la pauvreté, la maladie et la mort. Yango wana diable a utilisé rappel malade pour asala biso mabe pas même ba retard na vie na biso pourtant vous a maladie au servir nzambete ndenge sengeli n'est-ce pas tant vous a maladie au quoi avancer te ndenge sengeli. Dans un exemple il y a paralytique o asala qui 38 ans na piscine ya Bethesda 38 ans wana okotanga ngo yo moko na Luc 13 verset 10 à 17. Dans à peine la femme courbée 18 ans elle qui courbée na Luc 13 verset 10 à 17 malade yoka 18 ans courbé au travail ndeni tant batu baso ko sala ba business tant batu baso ko avancer ba okene misala ba sala boye moya sala ngo ezala kita o yazaki paralytique 38 ans ils ont presque vie à mutu mobimba na piscine ya Bethesda tango baninga bazo évoluer bazo bala bazo bota bazo zwa misala bazo tanga bazo sisa ba étude na bango yazala ki kuna 38 ans à perdre temps na yenyos. Tant que tu la femme, il y a perte du sang. 12 ans. Peut-être na 12 ans na koka kozala une femme mariée à boti à kolisabana na ye non. Azala qui même kutu rejeté loin de sa famille à cause nango. Babande ko considérer azala qui impur. La maladie, l'orgueil. Diable tu capé orgueil. Pour que Dieu s'oppose à ceux qui sont arrogants ou arrogantes et qui se suffisent à eux-mêmes. Car ils comptent sur leur propre force. Et dans Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. À ça, la grâce n'a pas humble. Tu vois? À ça, la grâce n'a pas humble. À ça, la grâce n'a pas humble. Maintenant, comment tu peux détruire esprit y a retard? Numéro 1, ou premièrement, à travers de la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Josué 1, verset 8 à 9. Kuna nzambazolo bana Josué que la parole, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Nakati na Josué 1, verset 8 à 9. Alobinaye, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oyoki, c'est alors que tu réussiras. Abi, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alobi, que la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et alobi, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
La parole, Liloba Nzambe, à travers de la parole de Dieu, de convaincre Molimo et retard, causé par nous-mêmes et causé par les diables. Méditez-les jour et nuit. Ndenge kabalobi na Josué 1 verset 8 na 9. Méditez en jour et nuit. Tant osa ko méditer la parole de Dieu balobi et kopé sa yo nini okotambola selon fidèlement selon pe oko agir selon o ezali écrit. Tant Nzambe yo tangi liloba. Liloba bandola kiso o eza mabe o eza malamu. O eza mabe ko salango te Patricia. O eza malamu salango. Omoni okotambola oza ko réussir. Okotambola balobi pe okozala na succès na ba entreprise na yo. Oko réussir na nyonso yo okosala. Succès ekolanda yo pe oko réussir na nyonso okosala na se na moi oyo. Donc il faut vaincre esprit à retard car à travers de la parole de Dieu. Car quand ndenge Nzambe alobi na Josué 1 verset 8 na 9. À travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu otangi kuna na kati na Galate. Okomona les œuvres de la chair, okomona les œuvres de l'esprit. La parole de Dieu koyebisa yo, na tie liboso na yo la vie et la mort. Choisis la vie, okoyebiso choisis la vie et rejeter la mort. La parole de Dieu koyebisa yo, enfants obéissez à vos parents, honorez à vos parents. La parole koyebisa yo, crains Dieu. La parole est là, car il est écrit, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. La parole est éclairée vinayo. Et kosungo commettre bererte personnel, causé par toi-même et causé par les diables. Pour même temps où diable a qui koyebisa Jésus après 40 jours à jeûne et prière. Jésus a dit il est écrit Kotante Nzambe na yote. Batantaka Nzambe te, Kotante Nzambe na yote. La parole est koyeb et kolaki son ndenge nino répondre diable. Tant où diable a kotante yo po kweya, po salamabe, po tromper moi si na yo, tromper mobali na yo. Po oyiba na entreprise, po yiba na gouvernement. Po o escroquer bateau. Po tambola na corruption. La parole est koya kozongi son anzela. Et après balobinine, okozwa succès na nyonso kosala. Po oko réussir na nyonso kosala. La parole de Dieu nous aide. Donc au long esprit arrêta qu'à travers la parole de Dieu. Tanga na Josué 1 verset 8 à 9. Soroke na Jacques 4 verset 7 balobina biso Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous nous soumettons dans la parole de Dieu, comme il est écrit dans Josué 1 verset 8 à 9, les diables tokoyeba ko répondre ye. Et puis akokima musika na biso toko réussir na ba entreprise na biso na makambo toko sala. Na yami balezali avec l'aide du Saint-Esprit, toki convaincre molimo arrêta. Parce que Romains 8, verset 26, c'est le binabiso, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il y a yebi ko prier, c'est pour nous. Parce qu'il y a yebi ce qui nous convient. À cause y attend, Romains 8, verset 26. Tangakuna, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans nos limitations aussi. Là où nous sommes limités, nous sommes faibles parce que nous sommes limités en dehors de Dieu. Et le Dieu Saint-Esprit nous aide toujours. Et balobi nabiso dans Jean 16 verset 8. Le Saint-Esprit était venu pour convaincre le monde du péché. Tangana Jean 16 8. Il était venu pour convaincre le monde du péché. Convaincre les gens aussi au bazako croire dans Nzambete, dans la justice de Dieu. Le Saint-Esprit. Avec lui. Yende makasi nabiso parce que la Bible nous dit il nous a pas donné un esprit de peur et un esprit de peur. Mais il nous a donné un esprit qui est puissant. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné son esprit. L'esprit de force. Et ça, mokandana
2 Timothée 1, verset 7. Esprit, il y a puissance. Il nous a donné son esprit. N'oublie pas ça. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons vaincre l'esprit des retards. Et nalobi 3e, ezali, faire la volonté de Dieu et chercher toujours, premièrement, l'intérêt de Dieu. Yamisa tout au vaincre molimo retard tant toza ko la volonté nzambe. Avant na sala n'importe quelle chose, il faut na senga volonté nzambe. C'est pour cela quand les disciples yaki devant Jésus, balobi Jésus, enseigne-nous comment prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Ayebisi bango, voici comme vous devez prier. Vous allez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Alobi, quelle est la volonté? Oki? Volonté. Yesu ye moko pazala ki soka sambela lobi na papa, que ta volonté soit faite. Mais biso, nzambe pesanga, nzambe lekiselanga, nzambe zongsa, na inka libala, na inka na bala na Jean. Na inka na bala na Paul. Na inka na bala na Marie. Ozelina otenzamba ebiso ke na nzimi obalana na Paul to na nzimi obalana na Marie. Yolo bien na sambela ki avant na bala na sambela ki. Mais est-ce que nzamba pesa ko déjà réponse? Ozala ki patiente, o patient, ya cause la réponse ya nzambe avant okende na mariage wana, avant di mamobali wana mwasi wana, avant okota na entreprise wana. Est-ce que tourna ki nzambe? Nzambe pesa ko déjà que oui. Avant okende na voyage wana, avant changer pays. Est-ce que tourna ki nzambe? Nzambe pesa ko déjà que oui. Non, hein? Au sala qui c'est qui était ta volonté. Au tala qui même pas intérêt à Nzambe. Tant yo bala ki ozaki ko le bo bala. Intérêt à Nzambe na libala na yo ezani. Tant ozo ba Nzambe na voyager, intérêt à Nzambe na voyage no ezani. Tant ozo ba Nzambe pesanga diplôme musala wana, na koma ministre wana, na koma na mbongo, na koma na entreprise wana. Intérêt à Nzambe na biloko wana nyoso sengeza nini. To luka toujours, to convaincre. Toi, tu convaincre, esprit à retard, causé par toi-même ou causé par les diables. Tango, quand on fait la volonté de Dieu et nalobi, te convaincre, esprit à retard, quand on fait la volonté de Dieu et on cherche l'intérêt de Dieu dans nos affaires, dans nos vies. C'est là que longa esprit à retard causé par nous-mêmes et causé par les diables. Tant aux autres la volonté nzambe, nzambe ate sikawana difficultés andeni le kwa nzambe mutepsa ki ok Patricia kende na sikawana. Ye ayebi ndenge nini akosala tout pour afungolelo nzela, pour apeso ba solution. Il sait comme il va faire. Toujours il pourvoit. Mais quand on marche dans sa volonté et quand on cherche son intérêt, ndenge na un exemple ya Anna, maman ya Samuel. Elle voulait avoir des enfants, mais elle n'avait pas. Elle avait aussi donné des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Elle avait aussi prié des années, des années. Elle dormait aussi par terre. Elle gênait aussi. Mais jusqu'à ce que Anna, a lukaki, aye ba volonté en Nzambe zanini. Et puis, na siko na demande na ye, alaki si Nzambe intérêt. Volonté Nzambe na moment nezalaki Nzambe bande ko luka prophète. Pour sacrificateur Eli, na bana na ye, bazalaki déjà Nzambe si a rejeté ki bango en quelque sorte. Bazalaki sous qualifié te devant Dieu. Et tant que Anna ye kolela lobi na Nzambe soko pesinga mwana na pesio musala. Et si tu me donnes un enfant, un fils, je te donnerai un serviteur. Là, Nzamba moni intérêt naï. Anna lobi sikoyo bien. Tu me donnes un fils, je te donne un serviteur. Un serviteur. Et Dieu voulait aussi avoir un serviteur. Il voulait un prophète. Et moni Anna komaki na accord na Nzambe. Akomaki na makanisimo kona Nzambe. Intérêt à Nzambe zalaki na kati, volonté à Nzambe zalaki na kati. L'école vie à Anna. Et il avait donné non seulement Samuel, il avait donné aussi des fils autres
Après ça, qui est encore 5. Comme la Bible nous dit. Totambola tout. Surtout, toujours tambola. Nakati, il y a volonté ya Nzambe. Toujours luka intérêt ya Nzambe na bavi na biso. Donc, convaincre molimo retard, ou outil causé par nous-mêmes et par les diables. Donc, convaincre molimo ya retard. À cause du temps, au kozwa, 1 minute si kozali, au bandi ko déclarer. Au bandi ko déclarer. Que nazali ko rejeter molimo ya retard na vinanga. Je rejette molimo ya retard na vinangai. Na boyi molimo ya retard. Na kombo na esumasia. Causé par moi-même, causé par les diables. Je refuse ça complètement. Ndenge touti koyoka na parole. Je refuse molimo retard. Na boyi molimo retard. Na boyi molimo retard. Banda ko déclarer si ko zali. Naza ko refuser molimo retard. Na rejeter molimo retard na vie nanga. Na rejeter molimo retard na vie ya bana nanga. Na rejeter molimo retard na pays nanga. Na rejeter molimo retard